Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, coucou la famille. Bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner, bonjour, bonsoir. Ça dépend de à laquelle vous allez suivre la danoise. Shalom, Nakacha Mabota Nabino. Shalom, shalom. Boboto, bon déco. Nakacha Mabota Nabino. Bon déjeuner. Bolanda la danoise. Moi, kopati, kopa café. Voilà, na tombe ça bien. Pourquoi pas jus d'orange, jus d'ananas, et ça bien, jus de poivre aussi, jus de tomates, jus de mangue. Voilà, et ça la bien, bande konanga, jus de citron, mais moi citron, moi jus moi mouké, quand jus à citron mouké, au ti. Parce que mikolo mo ba malili ba kosu kosu et si la te bande konanga donc bande kanga biso donc to kinde na oka koso ba 3 semaines to kosola kaka. Voilà au pays na tanga kana kishasa boy ba mimi bino ba bi oyo famille ba comme kana tuberculose. Voilà bande konanga donc moi coupe mai pe et ça la très bien. Voilà bande konanga biso ka obeleka mai ka yango liboso. Voilà, coucou la famille, boza devant la danoise, tout ça na YouTube. Partagez mission, likez, beau likez surtout émission, beau partager. Tozwa to lamsa conscience na ba émission oyo. Na moi ma solo to yaka robeta na tongo po do lamsa conscience et ça là très bien makasi. Ezo lamsa vraiment conscience. Na sengi vraiment merci beaucoup na omona. Kimia ezokota malembe na kati ya communauté ba insulte vraiment ekiti makasi vraiment de 100% jusqu'à 40 30% ekiti makasi tokende ka bongo to sala ba analyse bien to la musa communauté na biso ezala kitoko makasi vraiment bande konanga na tongo lelo na ye to ko beta lisolo oyo to la muselango conscience tamsu yoso yoka memuninga yokate tamsu po yoka melamsa conscience te tamsu pe oyoka ngoka bongo lekana yo mais mbalo yo la muselango conscience solo la ngona bande konayo solo la ngona bana totika ko envier ezaka kitoko te to lobela ngo butu na moi conseil ici la raté balobi la répétition c'est la répétition c'est la répétition la répétition c'est la bonne conscience donc ceux qui le bazo répéter le autant union surtout que Jésus Christ revient bientôt Jésus revient bientôt bande kotam soto ngo selo mo mabobi e Yesu makoleza na nzela na tika parce que toyebi ngonga te donc bilo moko bongo et ça kitoko makasi. Alors, bande konanga vraiment topesi ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, na biso topesi bango ba shalom et puis to le bande konanga so ba musulman to ba saka bande konanga biso topesi bango ba salam alaikum bisika bizui bango. Ya like vidéo partager, like vidéo vraiment partager yango kande na système bino tilelo nazana WhatsApp te. Vraiment nazana WhatsApp te voilà donc ba obolinga bo contacter nga ba oboza tozala ba démarche ba mariage na bino ba bokoteki ba demande na bino po ba na lukela bino mwasi na lukelo mobali en tout cas nazala ba liste eza mulai mais moyen na benga bino ezate pour le moment nazo saka nazo travailler sur WhatsApp. Voilà bande konanga lisolo eza ndenge nini bandeko ba mama ebele passe koti na kati ya mboka na biso na Congo même kutu na poto awa ba mama musope batikaka bana na bango basala prostitution baza awa na kati ya mboka na biso même na UK awa ba filme ebima ya ba mama bana na bango basala ba prostitution bakokisa ngo na ba États-Unis bakokisa ngo soki ba wapi bande konanga bandeko prostitution ezali parmi biloko oyo d'abord ekokotisa na lola te et puis eza musala moko à risque parce que okokutana na batu ya ndenge na ndenge bandeko nanga mutu na mutu aza na aura na ye mutu na mutu aza na esprit na ye mutu na mutu aza na malédiction na ye aza na étoile na ye ntango yo osangisa na ye nzoto même olati condom il suffit kaka bokutana botoka esika moko bande konanga bozo se transmettre ba maladie bozo se transmettre ba
ma malédiction, bozo se transmettre makambo ebele, même pe ba chance, hein, pourquoi pas so kutende na muta chance, okoyi pe kozwa chance, mais eza bakamoko, eza la kanango vraiment rare, parce que bato baza na chance, baza na vie, ya bien bakende na ba milliers, ya ba prostitution wana te. Alors bande konanga to beta lisolo moko parce que na Congo prostitution ekota tellement makasi. Et puis bana ya Congo baza bana mo balinga kolanda mingi modèle bana poto. Bana mingi na Congo so bakoksi 20 ans, 18 ans, 22 ans et belé bakoma kolongwa na bango pa ba parents. Au moins ba kei ba ke ko futela na bango na kuwe moko boye ba koza na mibale misatu ba futela ndako na bango na bon marché ba koza na mibale misatu ba futela ndako na bango na lemba na matete na tamba musupe baza na moko musupe akoza na mobile ni mo bien azulie ndako aza deuxième bureau mo azulie ndako en tout cas belo bien za mobile ni mo na poto o kate ezuna mo studio na ngai aki azulie mo studio na eza na toilette bilo so na kati donc évolution wana eza mabete mais soki osala lango na bambongo moko ya propre soit ozwi musala soit ozwi mobali moko ya bien mobali moko na poto aofutela o eza nango mabete parce que er mo pe boye ko vanda ka pa ba parents et frenaka ozomi mona ka ozaka mwana donc o mona bilo musu ya vie au salate tant tolo ba bilo musu ya vie ko kansate ka mibali non okozala dem so mwana kati ndako o mo apo lamba te emso eloko bo mama sasali eloko bo mais tango okoma yo moko okomo réfléchir qu'il faut na komba ndako faut na lamba donc ba musu na libanda ya ba parents ba yekola mwa mingi. Na likambo nyonso inconvénient nango ezalaka avantage pe ezalaka. Alors lisolo betela bino lelo eza lisolo ya ndeko bandeko basi mibale ba fille moko boye mibale bazo esika na bango musika te na zando wa munene. Bana basi wana babando kesa kindumba ya pamba te kindumba penza et place ba ezaka donc bande ko ezaka na banganda musu avant kota déjà droit d'entrée za ba $10 ba $30 ba $20 musu ba kota ka parce que kuna nde place ba mibale ba konzi bayaka bana basi ba sa kindumba oya chic so tali ba photo ya basi wana olula bango tato ebeta te vanda bana basi pina kitoko bazai mibale ba ofutila baye bana ki ba camarade bazana ba ona ba problème te mutu na mutaki nda lukana nde na ye baye kana suka sanza basangisi mbongo courant mbongo mai mbongo ofuta ndaku mutu na mtepe balokana ke mutu na mtabomba abomba ka secret na ye o mobala kabelenga 500 pona ko créer jalousie te bomba mbongo na yo ko beta lisolo te. Yo kaka futa pato kabola kaka tellement ndako ezaki toko ezamo munene bakabola kanda kwana bafuta bango mibale mukomsuka kindumba basali yango penza mukomsuba vanda ka boye na lupango na bango ezaki peka lupango teke ya bango moko ezaki mukwa lupango kotoyo atonga ba next na ye kotoyo mwa bandumba on pe en tout cas bazaka mo ebele bakote kuna ba ya bazando kuna. Bamoika mobali moboye akote le bango na lupango. Mobali yango pe bayebi na bango ye pona ateyaka kota bazando kuna. Ateyaka basi ba mona na bango ye ateyaka naye. Mais jour wana mobali wana ye tina kati ya ndako na lupango wana toke. Tanga toke boye akutana pe na mama lupango. Abi papa boni o luka nani boye papa pasteur bayebi ke papa pasteur azando. Abi no luka ba fille mo bomi bale babima awa. Abia babima ba fille kuna porte ba fille mibale na porte na musu kuna eza ba couple mo bavanda kuna abio te na luka ba fille moko fo porte o en tout cas porte o nzamba o laksanga porte o abia bazana bango babima mingi na butu na moi bazaki leka kotokele ba pasteur wana pa ke atoki moko na banga fungoli moko azane na mbeto kana kati ba internet ba TikTok. Tanga koti pe bayambi bien pasteur aboni anga za pasteur moka bien nga na reconnaître yo auteur mingi bakota bazando kuna bade ko boli bisi mo kosukoso na mela kata mai na mulaki bande konanga abando te abalbino to sambela wala msukuta okipe na ite kana kata telefone wana msusu asambeli isila yote
nga vraiment nzamba tindinga na kusoa na bino ke mikolo oyo bobima te nzamba linga bino mingi nde bokendeki wana eza nzambe ndabatela bino so nzambe te mbe bosi bokwe na makambo ebele alors molili lipata molili eza na likolo na bino alors nzambe atindi ngai nayebisa bino ke bobima te donc mikolo yo bobima te donc période oyo kaka bosala ta une semaine apamba bobima te bovanda na bino kana kati ya ndako boliaka oboza nango ta après une semaine bokozongela ta mosusu après une semaine nzamba kotouche bino botiki mosala oyo bobima te en tout cas molili eza makasi ntango noyebisa bino ya makasi eza makasi bandeko nanga wana azalaki na telefone wana afungoli mpenza matoi atiki na telefone abandi oyoka ntina soka mpe basambeli pasteur wana ke oyebika nde ezaka bapasteur oyo mpe bakomolanda bato ntina bandako babandi kolobaloba bandika kokritike kande tokritika bapasteur toujours bandi kokritike bato alokuta akanisi nini boye na boye atikeli biso kutu numero ya telefone na ye atikeli biso adresse na ye babandi na bango bale kokritike balambi pe bilo na bango kande balambaka bale babongami babongami na bango na poko wana kaka babima na bango moko na bango wana oyo azalaki na ye na telefone me litoi na ye ezalaki kuna oyo kutu ayambaki wana azalaki wana azoyoka ye nde grand teti me oyo azalaki na telefone azoyoka lobi nonono babongami mpe babima na bango kunzela moko bakendeke na bango mpeka babara yango presque ndenge moko lobaka moto azwi na ye mobali na ye pa akoti akei na ye me le babimaka nzela moko babandi kokende babandi batemisa taxi oyo azalaki na telefone ayebisa bi na senti bien te en tout cas ngai na senti bien te likambo wana mobali wana bandi oloba elandangaka na litoi na préféré na yo kaka ndenga lobi lokwa pe na nga na mwa mbongo na nga donc mbongo na nga cousine na ye moko nièce na ye o apesi lisolo oyo azaka na poto atindelaki ye mbongo batindelaka yango na poto do mbongo ya salite te mbongo na ya propre batindelaki ye pa ndeko na ye mobo na poto abi mbongo wana lokala na nga na mbongo na nga tika na kena zonga na na fanda na nga ka bai moi une semaine na pema pe nzoto pe epema kana pe fatigué na blalala nga bapongi abi ezolanda mutu wana yakato kende za nini yango etali yo nga na kei na ngai en tout cas nga na kei nga na kolanda mutu na wana te oyebi kutu yete muningana oya yambaki pasteur alobi ya kokenda olanda makambo wana te mbala moko mwana mwasi wana azongi na ye komine pe na ndako alali na ye bapongi akoti ne ba TikTok akoti ne pongi pe zwi alali na ye titongo muninga na ye wana ayepi kuya era ya kute muninga ne nango akei akute na mobali wana ka ba caresse mike kaka na kati ya boîte boy tango basilisi alobi atoko bima boy mobala na bite lobi nde na besoin na yo lelo te azwi $500 apesi garfi wana tanga zonga bi omoni bango babeta na masolo bambongo te mana bitala nde na zwi akontele tala na zwi $500 na buto lelo tamso ko ko zape chance na yo oboyi mama mibali ya bajika so bapoto baye bato abiye baye mukolongo na boîte wana tango mwa moso nake akuti bato kitoko bato abiye bato ya mbongo donc abondi kokanisa camarade ne isoka yaki na ye tala kamatala ba mibali abiye bandeko na ngai fi wana aboyaki kaka abilia no mbongo na yo ngai en tout cas liloba wana ekoti ngai abi yoko pasteur ngo ya kosala nini boye okozana mbongo ofuta ndako na fin du mois abi na kofuta so na kofuti pe na kokoka te na zonge pa na biso pa na biso ezali mama na nga na tata na nga baza mbala moko abi efanda na yo
Muninga na utai kuna pe alaline yelo kwa alaline na butu abandine kolamba camarade na lamuki bale babandi babandi ba sokoli esili muninga bandi ko bonga mabi oh yango yo penza lelo pe okenda bina kokende te ngaka lokwa ba une semaine lipata wana mulili wana ekoma pembe na okena nga te kende na onga na opema na ngai et puis nzoto na nga ils ont se senti vraiment fatigué atana ke kuna na olemba lemba nanga moninga na bien tinga fona kende taka na rendez-vous boye mobala nga pesa nga de 500 fona kende bakomi kuna pas akute na mobala yango ayambi ye chéri bobabi en tout cas lelo photo kende hôtel a pamba te hôtel penza ya Pullman bande konanga hôtel la kitoko ya Pullman boye bien nakacha kini wana gombe bake kuna mobali wana futi na hotel balaxi ba identité tout moi sona za na 24 ans oya tikala ina ndako za pe avec na 23 ans et demi OK 24 ans bakoti tout bakomi kuna ayebisa lobi ndengo sepeli singa ndengo lobi déjà tozaki to fanda bien lobi lobi ka ba pic ba nini moi basiko sisenga bane lelo loko ndimi na opeso 2500 momo sa bi mais ba pasteur o bazande nini abi penza yesko na kacha bote manaye wana zoba mais ba pasteur musuba ka lokuta azolo ba man molili tala camarade nanga kangami kuna nzoka ndeka bakata chance yango yo tozui mais 2500 nanga vraiment non ça makasi na ndambo na ndako na ke nanga Dubai na ke penza Dubai wana osadi ba kalki na kacha chambre hotel bafandi boye sili mobali wana yusabi na omoni nde to koti boinga no sa nanga sexe na yote no tungisa nanga yote bomona pe pasi sexe non sengelo moka ya facile et puis na pesio nanga 2500 OK nao bon les temps à autre non pio numéro de téléphone nanga so na besoin na yo to ye na biso to CPC ka to la na biso mo mketoke nga vraiment ba sexe maninga osala ona mwasi libanda te na pas marié na mwasi na ngala ndako donc na lingana kaka na ye na sepeti na ngamo nzoto mo muke na beti na tapote o kaka yo po tapote nga OK nao mosanga bi écoute boy bien tant que tapote nga tant que to sisa na zongi nanga po ezai nango avant ina ba 21 na zuit sous taxi na zongi nanga na hotel kuna na Gombe kuna na boîte mobala nga lobi na ye ngai na pota nanga wana ebimisa babiloko batofina banini bandeko na banjo shite na balisolo wana kele ebimisa batofina babiloko ya salite bapembe wana alors esila kaka soki mutu aolembola ngo il faut donc yosko kozana okolembola pota na nga wana eza na likolo eza mwa munene mukebo olemboli yango osise obendi batofina wana nyonso ozobwaka na kopo sopo ningo melomile talika yo mokutu soko meli kaka na oyeba na obakisilo sombo obwaki yango nyonso to potani ekomi rouge elongwe bapembe wana apres na pesi yo 2500 na opoki na yo mwa mosanga bi te abi mwa mosanga bi molili yango yo abi jamais non si c'était papa limbisanga na bimi na ketika na 2500 na yo na koko sala likambo bongo te pota basokola yango na lolemu te papa na bi lobi oliaki de ya 500 nanga lelo soko osala yango te etali yo moko te ngana na likambo te nde place yo moko koyeba makambo nye kokomela mo mosanga te likolo te na sabi toutefois pe na kanga moko na obeta nga pe lisolo te na okangaka motema na lemboli yango kaka na bwaki biso pe nde nini na zwaka 2500 na kende me na kosesu makambo te o penza lipata molili mwa mosi wana bando kanisa na loba pasteur mobali wana tanga fungoli pota pota na bakuse ezotanga mwa mosi wana bandi azokanga motema azokanga abwaki
abando assis alemboli ti mususu lembola kanga motema ezomela na munoko ezue ba 10 minutes azo lembola ti potane comme rouge bana bi très bien joué azuli boka mbon 3000 abaksele 500 abi kende na zwa taxi kende momo sanga zwi taxi ake camarade nabi ozongi no mo avant bi ama mobali nga na zwi tika suka la likambo donc na tapoter ka pesinga 3000 abi en tout cas moninga wana pe azo envier yete akomi okwa na 3500 na nzela tata wana kokoma kaka komi na babutu wana azongaki lisuku na te na eboka mbongo abake yiba azonga emba monda kwa zwi taxi jour wana komaki azaki bien le lendemain nango akomoyoka gorge kingo pasi ebandi ye bandi konanga bandi ko shitele musa pasi ebandi na kingo na gorge bandeko ndeko mwasi abandi camarade ne pasi bamemi na hôpital oyo kana biso te na kati kuna ovimbi lolemo bamonaka ke bandi kovimba abandi koloba na mongongo moke nde aye kobetela camarade na ye lisodo abi nakokufa boye te me camarade nanga kosala soki ndumba te tala likambo ekomela yenga bandi koexplike ye na bo premier jour deuxième jour nasisaki boye nasalaki boye mobali yango mpe numero ya telefone wana apesaki elekaka te carte ya rendez-vous bakoma amande komona yango bien bakoma ngo na normal ntango alakisi camarade ne carte ya rendez-vous ekomi na écriture soki ya baindien soki ya monoko nini bazoyeba te numero ya telefone ezalaka te ndeko mwasi bake babengi baparent na ye camarade naki abengi baparent na ye mpona baparent bayebaka bana bango basalaki ndumba bana bango batindelaka bapesa bango bambongo oyo baparent mpe baliaka baye wana mama bakomi koke bakeluka mosali na nzambe wana place ateyaka azoya mpe koteya te basambeli bango moko babomani basali nyonso bakoki kosala bandeko moi mwasi wana après 2 jours et demi akufi bandeko na ngai tolamusa conscience na lisolo oyo like partage osala kitoko makasi moye na kota na baconseil ebele eza te tananga ekoki fonalia mwa lipa moke nake mosala en tout cas botikala malamu kindumba eza mabe kolia mbongo ya moto oyo oyebi te source ya mbongo na ye oyebi te tant tozala na bamibali na biso plus ou moins toyeba ata basource ya bambongo na bango me bandumba ntango bazwaka mibali bayebaka basource ya bambongo ya mibali place eutaka te baliaka yango kaka mpona balia na esengo kaka lokoso bandeko na nga tala mosali na nzambe atindeli bino aya koyebisa bino aya kosunga bino me ndeko basi bayokelaki ete ndenge ebele lelo bozo kominimize boza kofinga basali na nzambe o bazoya ntango mosusu balobela yo likambo soki omoni ke oyoki no loba nzambe omoni mosali na nzambe wana akoti yo te likambo na ye esimbi yo te yaya examine eza pamba te ya kolobelaka yo eza pamba te lobaki yo moko ke komikotisa pa mosali na nzambe me oyo aluki yo yaya pesa ye respect yoka examiner tiango na prière. À bon attendeur, salut. Bye bye bye, love.